Allo allo. Batata wa mama bande kuna pesi bato nyonso mbote bakolanda life ya lelo ngai kombo nanga Clarissa Kwalabi Banata. Napesa nani balosako na pesi bandeko oya Luango ya Dioso. Ya Kongo mfua Kongo mavula na pesi bino mbote. Awa biso to pesa rabino toujours ba sango ya makambo eleka na kati ya ba diaspora. Awa na le 8 octobre wa ezalaki na sommet o babengi yango Afrique France na Montpellier. Maintenant sommet wana ya Afrique France na Montpellier wana mota organizango ezali Achille Mbembe. Achille Mbembe azali Camerounais. A enseigné que partout, kuna na Amérique, kuna na Afrique du Sud, en Allemagne, on peut bailler ba livre na ye. Et loko ni na lingi na talisa lelo. Et loko na lingi na talisa na sommet o ba wuti ko sala wana. Réussite nango. Ndenge bato ba lobi na kati kuna. Bato ba wuti na Afrique o ba ye. Oba comme na Montpellier kuna basali ba séminaire na motindo bango ba lobby na motindo ndenge biso to moni ba image to moni ba discours na bango to moni débat o elekani na kati kuna énergie o ezaki na kati kuna nguya o ezaki na kati ya sommet wana etalisi que ezana etalisi soko omoni na kati ya histoire na tango nyonso oyo ba français bazalaka bloqué bango ba yebi epa nini bango bakena kozwa ba énergie na bango ba yebi que Achille Mbembe akomaka ba buku azali philosophe analyser ka makambo ya Afrique mingi bango ba solliciter ye asala a organiser sommet wana. Donc Achille Mbembe oyo sommet oyo Afrique France wana lokumu nyonso ekokende pa ya Achille Mbembe. Lokumu nyonso ezali akokende pa ya Achille Mbembe. Parce que asali vraiment mosala aponi bato oyo bakoyaka koloba. Aponi bato. Bato wana pe ba wuti na Afrique ba ye. Parce que il faut que moi nape il faut que ce la paix caractère ya Macron. Il faut que ce la paix caractère ya Macron. Caractère ya Macron yemoko na ndenge o Macron yemoko azali na caractère na ye ya lingaka bato baloba. E yemoko pa lingaka koloba. E ye azali motote oyo alingi kotanga ba discours te. Macron aza moto motindo wana te. Macron alingi ba débat. Emmanuel Macron alingi ba débat. Maintenant eloko nini etalisami eloko nini ya lobby na kati ya sommet wana. Soko landi ndenge nini ba débat esalami na kati kuna na makambo ndenge ye moko lobby a dévoilé pe makambo ebele oyo ya ba président ya Afrique. Parce que bande ko dévoilé même François Hollande avant même yaza la président ye Emmanuel Macron a dévoilé que même François Hollande. Alors bi yo ko sa na bato oyo balingi ko avancer te. Bato balingi ko bloquer bato. Effectivement ni makambo to lobaka na pona Congo. Tolobi na kati ya Congo ezali kaka na bondoki ezali kaka na sorcellerie ezana lokuta ezali na bakisi na kati ya ba rond-point ndenge nini bino bolingi ko avancer wana makambo tolobaka pona Congo Brazzaville. Emmanuel Macron alobi yango na sommet oyo ya Afrique France oyo alobi yango. Mais awa nga nazo pesa la France raison te hein.
nga nazo lobela makambo nazo tala ndenge nini Emmanuel Macron ko loba e moto ya sali pona sommet oyo ya Afrique France 2021 oyo bona Montpellier et Simba ezali Achille Mbembe et na ba acteur o bazaki na kati wana na ba africain o bazaki na kati wana moto moko atufe bango te bango balobi makambo na bango ndenge motema na bango ko pesa e bango balobi yango e moto ayebi ko sosola moto ayebi ko tanga entre les lignes akotanga et ni makambo to reprocher que toujours na kati ya Congo que na kati ya Congo ezana bakisi na kati ya Congo ezana sorcellerie ezana blocage balingo bloquer baninga ezana kati ya parti politique na bango ezali kaka ko bloquer baninga maintenant soko ye na kati ba diaspora lisusu na kati ba diaspora lisusu bango pe bazali à l'image kaka oya dictateur na bango oyo bango pe ba bloquer ke bato e ngamo ko nazali victime ya bato bazana kati ya diaspora nazali ngamo kote bino bato boko linga ko bebisa image ya Alain Mabankou nazo cité bango ba Edi Mikayi oyo bako linga ko bebisa image ya Alain Mabankou mais bazo yeba te na kati ya société Alain Mabankou azali nani au moins ignorance donc na kati ya Congo nazozwa makambo ya sommet oyo pona na lobela makambo ya Congo et na kati ya Congo biso to sala ki émission vendredi ezana mwasi moko sikama ya ko loba avana na Congo alobika même makambo o to lobaka to loba na kati ya Congo ezana énergie ezana esprit moko amabe esprit ya ko bloquer bato esprit o moto il faut pas avancer et esprit yango bango ba memi yango te na kati ya ba diaspora ba memi yango te na kati ya Facebook ba memi yango te na kati ya ba internet yango tozo awa lelo awa nazo belela ka non boko sala ngo lisusu te bino bato bo bloquer ke bato bino bato bozana ba kisi na bino bato oyo mosala bino bokasi ke internet Facebook wasala ki yango pona bino mo bloquer ke bato pona bino mo sala ba kisi na bino pona bino bo yaka na bondoki na bino na sorcellerie na bino na likundu na bino na likundu o bakoko na bino opesa bino angwana lelo tozo pesa merci na Achille Mbembe Achille a réussir sommet wana oyo ya Afrique France 2021 a réussir ango tozongisi merci tozongisi matondo tomoni pe bato oyo ba lobi kuna somba étouffé bango donc ezali pe modèle pour ba chef d'état o ba lobi ko bango za ba chef d'état o bango lobi ko bango za ba président eza pe modèle pour bango ba mona que mais il faut que loba na population il faut que loba na bato bino zo mona Emmanuel Macron alingi ko sala ba débat mingi même na kati ba loge na yemoko kuna asala ba débat ba ti yango na internet Emmanuel Macron le barabou. Alors c'est pas parce que bino osali ba l'école tout ça là que bokanisi que kaka bato ba sali ba l'école wana moto ba ko bimisa makambo ya kitoko. O bazana kati ya créativité. Alors même na kati ba banlieue même bato kaka o ya kati ya banlieue bino sous-estime wana bako bimisa biblo ka kitoko. Alors barango. Bino so mona bato oyo ba wuti na kati ya mboko ba bengi que joyeux bomaye tane énergie mabe énergie bosoto ya moyibi awa na biso awa kaka na poto awa na kati ya makambo ya Pandora pe perso oyo boy na makambo ya ba corruption oyo boy na Autriche kuna chancelier ya Autriche wana a démissionné parce que ba cité kombo na ye na kati ya ba Pandora pe perso oyo boy ba cité kombo na ye Sébastien Course
Kurtz. Sébastien Kurtz wana a démissionné. Parce que votre tricher le ben biso do voter te pona yo ke na ko yiba mbongo sa ba corruption, il faut démissionner à démissionner. Biso mona mboka oh lokola Congo Brazzaville wana, mboka za monene lokola Allemagne. Population nango toujours ezala ndeko moka lobi ah sœur Clarisse, yo mona population à Congo toujours balbaka 4 millions. Population à Congo est quand même 16 millions. Et quoi même na 16 millions d'habitants. Mais bon, on va 4 millions. Et quoi même 16 millions d'habitants. Botala mboka mobimba lokola Congo wana, ba yé même pas population nango ezali bato bazali boni na kati kuna. Ba yé même pas. Ce que Emmanuel Macron a commis kopona Achille Mbembe a sala sommet wana a organisé sommet wana. Mais parce que yoka yenani. Et loko nini pona nini Emmanuel Macron a commis ko lobana Achille Mbembe que to organiser sommet oyo o luka ba africain oyo ba yebi ko loba ba yaka na sommet oyo. Mais parce que yoka nani Achille Mbembe ndengeni na akoloba. Ndengeni na koma ba livre na ye. Parce que Zakina a développé une capacité écoute. Aïko mona que ngana ko jwa Achille Mbembe azui Achille Mbembe asali mosalango. Et aka ndenge ya jwa ki française wana Dominique nakasi Dominique Savo na sar basala makamba ba yaba sculpture ba yiba. Mais botalanga ba congolais bandeko ya Brazza Congo mfwa Congo mavula yozo mona ba congolais bazana esprit ya ba yebi débattre bango makanisi ko sala débat ni ko zwa raison ba yebi ko yokate pona ni ba mindoki ba guerre ba sala trop et bebisa bango ba mutu ba guerre bango ba sala trop na kati ya Congo wana ba mindoki o eza na kati ya Congo wana e bebisa bango ba mutu ba kima ba guerre ba yako boka ba ngunda wa so ba yeko boka ba ngunda ba moni internet de komi ya bango sikoyo boy ba saka buzoba ba yebo ko yoka te ba yebo ko sala débat ba kanisi ko parce que ya zana poto ayebi ko sala débat bo yebi ko sala débat te. Débat bandaka nani écoute, il faut nani ko yoka nani moninga ndenge ni nazo loba. Ndenge ni nazo pesa ba argument. Mais yo mona bango bazo sala ba débat na bango ba yoka kate. Mais yo zo yoka moninga te ndenge ni nazo loba. Yo ko zong sema loba ndenge ni. Et puis ni bato wana ba ko yaka ko toto zo yaka na Congo kuna na mindoki pona ko yaka remplacer Sassou Nguesso. Bino moko nani bozana ni à l'écoute te. Bozo yoka même pas ndenge ni motazo loba. Mona bango na kati ba Facebook awa boy ba débat na bango kaka makelele ya wenze makelele akasi soka crier ndenge wana nde azui raison débat zali ba argument débat zali te encore makelele bo yoka moto te moto alingo loba likambo ba ko yoka même pas jusqu'à la fin te masa bandit ya ko katsa moto wana pona loba ba complexé bino oza ba complexé o mona moto ako kamata ba image o ba laxi basi mitakala o ba filmer basi mitakala azo tiango na page na ye azo kabolangu donc ba papa bikaba nakati ya Facebook azui ba image oh ya basi oh ba beti bango balungwe bango bilamba ba tiki bango mitakala yo komo kamata ba film wana ya basi ba tiki mitakala no komo kabolango siko na Facebook bikaba okomo kabango siko na Facebook eloko nini yo lingo laksa siko na bato wana tango yo zo ba image ya basi o ba laksi bango mitakala okomo laksa siko yo na kati ya Facebook ko botala basi o ba ti bango mitakala. Maintenant yo moto okamati bimage wana o laksa basio bati mitakala wana mais yo déjà bazo mona déjà caractère na yo à partir ya bimage yo ti wana bazo tanga déjà caractère na yo
mibali oyo baza na bamampuya bozala bamampuya ngo na bokamata basi oyo baza mitakala botia bango na Facebook na bino bopartage yango ozobosana ke yo oza na mama mwasi moto abotaka mobali yo oza mobali maintenant na boti eza mwasi bandeko no abasi baza basi bana oyo boti baza basi mwasi no akata ndako aza mwasi mais yo ozokamata image olobi ke te wana ezali mwasi mosusu me ngai nakokamata kaka image ya mwasi wana nakotia yango na internet ozolakisa nde image ya mama na yo moko ya bana oyo obotaka ya mwasi na yo batata mwasi na yo yo ozolakisa yango après bokomo osala politique na bino na sima motakala ya basi mosusu mais bozobosana ke République du Congo etikala kosalama te batika kosala projet de société babengi République du Congo te donc banani baéchoué na kati wana ezali bino moto baswa disons que biso tosalaka politique biso tosalaka badébat biso tozali boposant bino tout boéchoua déjà depuis kala mokili banda bino boéchoua parce que République du Congo etika na base nini bino osalaka ba débat na bino na base nini boko okote ba franc-maçonnerie biso okote ba franc-maçonnerie pona tosala politique biso tokotia basi mitakala ba film basi mitakala na internet tokosala politique nango soki basi wana bazo okenda koyiba mais olakisa pe politique ya mboka wana Panama Papers o bazo laksa bazo citer bato basaka politique na Congo Brazzaville bazo citer bakomona bango na kati ya Panama Papers bazo citer bakomona bango na kati ya Pandora Papers bazo citer bakomona bango na kati ya dossier wana Panama Papers wana eza ba dossier Pandora Papers wana eza ba dossier batia yango bakombo wana mais bakombo ya bato o basaka politique na Congo bakombo na bango eza na kati mais no banani bazo laksa bato miyibi maintenant so société andenge wana balaksi na mokili mobimba ko bango bazana kati ya Panama Papers bazana kati ya Pandora Papers maintenant so basi bako yiba bilamba bino oju basi wana boti bango mitakala na kati ya Facebook mais bongo mibali ba yibaka na kati ya Panama Papers ba yiba na kati ya Pandora Papers mibali wana pani bozotia bango mitakala na kati ya Facebook te ni bango wana bino boko yaka protéger non mais bozo bossa na que ezali mibali oyo bazo sala suprématie na bango bazo sala que biso to sala mbongo bango muto basa échouer na politique wana du basi wana bozo bossa na meko sana lecture wana